Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour, salut, bonsoir. La grande famille, et qu'on dépendre quand na herbe ou koyamba vidéo na biso, na banda ku na bino, na ba poste téléviseur na bino. Voilà. Ezanga wabino BBC Mpoi TV, la grande famille, quota, aimer, partager. Ceux qui aiment la liboso, s'abonner et que ça abisso toujours bien. Voilà, la grande famille, titre d'abisso bomoni, photo et miniature d'abisso pe bomoni. Vraiment, I don't know, naebi vraiment te et ça passe hier. Là bomoni sous peniel, abandi, tout le monde qui a wabima qui pour na boycotter concert à pasteur Mike ou yaza papa bananae, elle a ses raisons. Et dans la bateau au bazo appuyé na bateau au bazo télémela été mais celui to solo la pembe logiquement parlant elle ne peut pas akoki ko sala loko bongote parce que bananaye loko ya zo senga bananaye azaki na bana wana to mona kikeno avana ki na bana biente et ndenge makambo ngo ekenda bana ba se retrouver na Congo na papa na bango parce que papa bango azaki na besoin na bango et à vrai dire bana ndenge bazo vanda na papa na bango bana baza bien pena papa na bango mais elle est venue à Monique non date ya concert à pasteur Mike komi pembeni abimi soi-disant à boycotter concert ou encore ba pesaye bananaye est-ce que ça raison ngana bino to yebite ba o ba yebi boko mena biso na commentaire alors abima qui a sali ba bêtise ebele a cité ba Deborah Lukalu ba mama Sandra donc elle a touché ba tunyo so susu ya nini ya majabu oyo ye moko susu abima qui pona osenga ba pardon mais azongi lisusu pona koya ko sali risu bango et ça la ka passe ya koloba ke no communauté na biso eza communauté moko ya ba injuste eza communauté moko boye ba linga buzoba communauté moko boye. Lorsque tout le monde a peigné tout le temps, il y a toujours dans la bêtise. Ceux qui peut-être la communauté, tu vas télémélier, je ne pense pas que non, peigner la bande ça va sortir médiatique dans la bêtise dans ça. Lorsque la communauté na biso elingaka plus buzoba, yango wana peigner la zosala nini, aozongaka toujours. Voilà. Famille libo tabo aimer beau partager, ba pechalov, ba abonné nanga nyonso bo aimer beau partager, on est ensemble voilà. Bandeko et sali que ça fait 2 semaines, 3 semaines, hein, tu vends qui sous kimia, abandé sous ko posté, mais là, abandé sous ko posté, il y a juste cas pour na ko boycotter concert ya pasteur Mike, atie abandi ko publier ba photo, bo moni photo wana azana pasteur Mike, na mona na bango ya liboso, na président de la République. Et puis chose grave, Peniel akie sous musika na ba bêtise na ye akomi susu pe ko tchana président de la République oyo azwa ta chance ya ko pesa président de la République mbote eza pona pasteur Mike et voilà bandeko to ndima peut-être ba bêtise mususu mais oyo ki susu plus loin et pas président de la République eza mabe makasi eza vraiment mabe makasi bandeko et na photo wana oyo ache na président de la République azo lancé message et pas président de la République ya koloba que bandeko babotaka mwana me babotaka motema te franchement avec tous les respects mboka ekufa kala avec tous les respects excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République démocratique du Congo. Pourquoi vouloir diriger un pays mort? Et Kobonga, ndenge nini si vous laissez des criminels, pédophiles diriger le masse le plus vulnérable du pays près.
il y a de grands changements que vous pouvez initier et réaliser sans dépenser un seul franc. Congolais, nous n'avons pas besoin d'un budget, nous avons juste besoin de la compassion. Pensez aux enfants, pensez à l'avenir de la femme congolaise. Voilà bandeko. Na lati lunette ité, hein, naza déjà un problème à ko ya vie, fallait na la lunette, pourquoi ils ont musika, alors c'est au moins ça du moins pour comprendre le message, voilà. Je m'excuse pour ça. Et message bota la niveau ou encore place peigner la banjo kende ti et pas président de la République bandeko. Mboka ekufa kala. Tu reconnais que non mboka ekufa kala. Sikoyo président de la République na makambu na yo à côté nini ou encore oko rappeler président de la République que non mboka ekufa kala. O ye moko pe asala ba sortie médiatique ya koloba ke non mboka ekufa kala. O ye ko rappeler ye to ye abima ki président de la République ayaki ya koloba ke non mboka ekufa te. Bandeko to sololana nous pembe. Moi si o bandeko. Hey! Na obota te. Na obota mwana lokola peniel oyo. Ezaka ba problème. Babotaka mwana me babotaka mutema te. Bota la niveau boko betele na maboko ke no akomi susu kokotisa na président de la République na ba bêtise na ye. Soki y a un problème na pasteur Mike. Pasteur Mike azala pembeni ya président. Ozo pe ata chance wana ya komona président pour na pasteur Mike. Mais ata minimum ma respect kozala bien ko. Bino batona bo pesaka peniel conseil te. Essayez un peu de revoir likambu oyo. Couple oyo ya majabu oyo, couple oyo asengaka bango, afingaka bango aloba di n'importe quoi, afinga bana na bango et après aye susu kosenga pardon. Et voilà, abimi li susu a posté bango pona kolobela bango keno ba stopper kotanga kombo ya Nzambe. Comme pour dire que non Nzambe na bango bazotanga na eza Nzambe a solo te. Donc bango Nzambe pardon. Natika komona muto aboyete lokwa peniel franchement. Bozo landa bandeko, bo aimer bo partager tozo solo là na ozo vraiment bino tamulaité. Bandeko, président de la République a comme pe kokota na ba statut lisusu ya peniel. Tokoloba buzoba, tokoloba na ebite tokoloba buzoba pasteur Mike asala ya kobala ye ya komema pembeni ya président. Soki mobali yango pe alinga yo te. Alinga memo pembeni ya président te. C'est-à-dire ezaki déjà considération. Donc penye ndenge azawana apesa pe président de la République liboko penza simba penza président de la République liboko bo bande eza grâce to ke pa eto zonga eza grâce bota la siko eloko aboye yango bomoni ata mama Denise aboye ata koyamba banani oyo ba artiste comédien o ba memaki bembe ya collègue na bango na Congo pona nini po congolais na sima na ngwana za ka muto abuzoba otangaka ozalaka intellectualité wana ezalaka déjà symptôme ezalaka na biso ezalaka déjà virus yango oyo o mwana openiel oyo okomi bêtise na yo okomi susu kotia na président de la République otie wana mpona korapele ke no mboka ebeba kala mboka lokwa ebeba kala vous devez utiliser il faut utiliser mituna bino il faut bato baza pembeni na yo il faut bazala bato donc pour elle pasteur Mike azo mérité te kozala pembeni ya président alingia diaboliser bota niveau donc partout oyo pasteur Mike ezo pesa melaye azolinga okende ko détruire yango azolinga okende ko boucher yango et si longtemps que non bana na ye ceux qui ba otanga école pe ya bien ba olia bien bana baza bien mbongo euta kuna lorsque ozo punir ozo linga ko détruire vie ya papa bana na yo mais kanisa pe automatiquement que nozo détruire pe vie ya bana na yo pona ngana no ndenge azo senga bana na ye rends-moi mes enfants logiquement parlant ceux qui tobito solo la penza pembe ya pasteur mai pe azuka sibana ngona na zongi selié a sokoli maboko totala siko soki akozonga lisusu ko ya kolobela biso su nini poto lembi na fi oyo
Et soki wana te mama bokilo na ye oyo aza mama pasteur Mike bayamba une émission moko azwi émission wana a posté lorsque maman na ya bandaki kopesa batunaki juste mama ya Mike conseil nini okoki opesa mwana na yo et ya azwi parti wana a posté yango est-ce que ça respect à maman oh maman oyo fingaka ozongi oye osengi pardon ma belle-mère oyo ke nazaki mutu moko akomanke bino te parce que boyamba ngai bien mais lelo aye susu a posté vidéo ya mama bokilo ex mama bokilo na bandeko peuple congolais to telemako pourquoi toza wana juste ka pona injustice toza wana pona ba bêtise ba futilité moko o eza yango te niveau ou encore problème ya Peniel peut-être na ya pasteur Mike na minute pour elle eza que non bazongisele bana ata kozongisela e bana ngo na mutindo azokendele nango pona nga soki pe naza ndeko peza ya pasteur Mike na oisa pasteur Mike façon moi si azokena makambo parce que ça télémi kaka que non rends-moi mes enfants sinon je vais détruire sinon la rosala boy sinon la rosala boy bazona nous va pese na sukasi bana ngo comme ça total la siko soki akobima lisusu na réseaux sociaux soki akobima te façon na oyoka mutema pasi na moya mwasi leki nanga penza na ko niata e penza kitoko ils ont prouvé que non banani Peniel ba parents na ye bazalaka ta na parole mon côté couple bondo oyo couple ba majabu oyo et ceux qui wana te a posté lisusu mobali ya nani mobali ya mama Sandra a posté pasteur oyo akimaka na Canada a posté Rosny a posté batu moko bozota la boyeke non problématique yango monaka donc c'est comme si Peniel on dit esprit de mort moko boezo lukisaye à perdre mutu parce que esprit de mort eyaka na babiloko oyo yaza nango wana po mutu azalaka boete donc akomi tina étape ya kosimba président de la république bandeko tosola pe ko bien ko la grande famille bon aimer beau partager s'il vous plaît aimez partager et ça vraiment biso bien a comité na kosimba lisusu personnalité ou encore premier président na biso nani Félix Tshisekedi azui photo ache yo moko mibimisi femme insensée o mibimisi femme insensée tango zo publier ta photo mibimisi femme insensée ta niveau yo zalaki nango ta niveau yo zalaki nango koma kutu pembeni ya président ta niveau eza ba réclamation yango na so zongi ozoki koteka biloko na boutique ya mama bilo ba réclamation penza tala niveau avec asa komi ya ke non o vandi pe mesa moko na président de la république mais bino basiana o bozo appuyer Peniel nzamba limbisa bino franchement alobi azana vidéo oyo ako publier si ba couple blondo we don't want alobi nini we don't wanna hear you say Jesus no more donc aopekisa bango alobi tolingi suko yoka te ya koloba ke non Jesus na minoko na bino tolingi te we don't want tolingi ko yoka ngo te Jesus na minoko na bino tolingi ngo te bo stopper. C'est quel message alingi a lancé? Message nini alingi a lancé? Na bino pe couple yango bondo bo porter à ta plainte kuna bo samba na ye. Hein? C'est comme si moi nango azo batu ba obanga a posté mobile ya nani ya Sandra Mbui a posté na pasteur oyo azo ba 10 alobi nini 10 this ya men's so men's baby girl I don't know biloko yango azoloba awa donc ndenge aza wana akotika bango te donc I don't know nayebi te mais eza pasi alobi sur la guerre a recommencé tout le monde en position
aolaka déjà bato alobi guerre ebandeli lisusu mutu nyonso azala en position. Ce qu'il est à poster maman ya pasteur Mike. Dommage qu'il ne t'écoute pas. Yoka hein? Yo zana maman na ozo ki sana no maman na yo Sony Peniel. Ozo ki sa maman na yo Sony. Mais oye obimisi vidéo oyo maman ya pasteur Mike apesa aleka na émission moko ba yamba eka ndenge zalaka en passant ba tunie question réponse ba tunie kaka question ya koloba kenon c'est quoi les messages oki otinde la mwana na yo et maman apesa ki kaka conseil moko eza bien pour na maman nyonso abotaka mwana mais ye penye la ye à répondre maman lui dommage qu'il ne t'écoute pas que Dieu te bénisse et te garde très très longtemps pour te petit-fils. Ma copine Monica bana wana bako c'est qui ça yo promis mais pour ton fils je suis vraiment désolé en avance maman. Please please give me my glass. Yeah, I need my glass please. Yeah. Et sorry, bande on singa linette, ya voilà. Est-ce que ça a des sens? Bon mona o longola et loko na liso ya muninga be ya yo zo longola te. So ba lobi to cha Peniel wana to cha pasteur Mike wana to cha mama Peniel wana to cha mama ya Mike wana ngana ko préférer ata mama ya Mike. Po mwana mobali atikali mwana mobali. Mwana mwasi eza o il faut yo kaka. Mwana mobali atikali mwana mobali bandeko différence ezalaka. Alors bi dommage ayo kaka yo te. Mais bato bako sekiso eza ba petit fils na yo, ba koko na yo. Mais yo pe ndongo za wana. Ba mama na yo pe ne bazamba zolela butulo ba parents no bazolela butulo kwa moite. To rappeler yo kaka bandeko. Parfois zo pe sa kanda makamu Peniel osala. O epesi ne sukanda mingi eza ke non. Au combien de niveau sous à lancer message et pas président de la République. Est-ce que ozo yeba ke no moto na yo sous sens ki bo moto za souté. Eza na basi Peniel ce qui azana ndokité asimbela bango bilamba walai. Donc alaki pe batu à bientôt. Donc bobonga mazana ba biloko o ya ko cha mais kozala wapi ekozala na chaîne na ye ba vidéo apekisi couple bondo batanga kombo ya Yesu te. C'est déjà un message ya koloba ke non nzambe na bango bazo loba na bazo prêcher nzambe na bango nzambe o bango bazo salele nzambe ya solo te. Siko yo papa no sala asali la nzamba solo. Est-ce que vous êtes vraiment exemplaire? Et au moins les parents ya Penielo ba okufa na attention. Ba okufa na attention. Ce qui na maika yo kaka ba parents na ite yo kaka ba parents na yo. Ozo sala, ozo lakisa faiblesse ba parents na yo o ke non o matela bango. O yo kaka bango te baza biloko te. Bref, la grande famille, c'était au moins ça. Bref, vraiment, c'était au moins ça. Vidéo abimisi ya maman ya pasteur Mike et ça li passe. Ata nyonso ya lobiana eza lokuta. Soki azaki mwasi malamu azaki mutu moko ifala ata en bonne collaboration na maman ata ya pasteur Mike. Loko za na collaboration na bango nyonso tuté. Oza veza mwana mabe Peniel. Alors tikela biso président de la République kimia. Tikela biso président de la République kimia. So oza na biloko ko poster. Biso tozo talo ka boito talo kuno ko suka na filme na yo ozo lukaka o. Ko boyikote pe concert wana pe NON. Bato ba okota na concert wana. Ah pasteur ango so pasteur couple bondo. Bino boza na États-Unis na boyebi ba droit. Bokyo sola bokyo kangisa mwana ote bosambi na epinza. Aocha peka munoko na Pascal azana ba poto wana. So azaka na bakini wana ndia sa simbi se penza touche. Na mobali yango aza pemeni no soit disant que non fiancé ou bien mobali ya kobala yo. So ka zaki ndeko nanga. Please. Vraiment ba ndeko na ki passi et a comme tina niveau aussi soit président de la République. Bota la ta niveau. Ba
partout combien balukakata relation ya koloba ke non ya kokota kauta o komata pembeni ya président de la république soki pasteur Mike Alinga yo talizaki pe muta omemo pembeni ya président hein olingo diaboliser kuna bandana président yozala et basi mususu bokena obala pardon. Franchement, voilà la grande famille. Tous la kaba vidéo à lobby, tous la déjà prêt. Filmer bandalisous. Filmer zo recommencer. Babotaka mwana babotaka mutema te nzambe. Parce que maika yoka ba parents na ete yondo yoka kaya yo. Mwana mujimi na pinza yo. Voilà la grande famille, je vous aime hein. Tokutani prochainement, beau aimer, beau partager. Bisous, bye, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.